Nathalie Makoma, la famille, dossier paix à faire, la servante de Dieu, maman Nathalie Makoma, sœur Nathalie Makoma, batmosusu babenga kaye bongo, Nathalie Makoma bandeko, lelo toye lisusu na ba dossier, toye lisusu na makambo, kande boye bibiso, surtout ngai na yaka toujours na makambo. Bato ebele balobaka mama Etoiline lobaka mwambangu, oh zoloba ebele, c'est ma nature, c'est ma façon aussi, s'il vous plaît. Bondi mangaka boye, hein? Yako swana awe ezate pe yako beba na ezate. Voilà. Na lelo na dossier Nathalie Makoma. Nathalie Makoma toyebi biye biso nyonso. Bandai oyembela nzambe depuis kala. Ayembela nzambe penza makasi. Mais kande na yebisaki bino na vidéo moko na salaki l'autre fois, na yebisaki bino que selon interview à Nathalie Makoma alobaki ke na batan wana pe na ba série wana abando yemba na yeka katika na yemba abando yembela na yete ke non na yembela penza nzambe, donc ba objectif na ya makasi ezalaki te ke non azo yembela nzambe, ezalaki kaka nazana mungongo bien na yemba. Yango tango amonaki pe ba opportunité mosusu yaki na vie na ye, en tout cas ayaki kokende na ba opportunité wana na facilité nyonso. Pourquoi? Parce que ayebaki te nini azo sala na vie. Alors tango kaka bandeko na ye bayaki ko organiser makambo ya basala concert pona ko célébrer 20 ans existence, surtout ya carrière na bango ya groupe Makoma. Na ebandeli selon elle alobaki que azalaki vraiment na katite alingaki na yete pona nini akomaki déjà kosala na makambo mokili, akomaki na ko savourer makambo mokili. Mais kandenge boyebi soki ngonga nzambe koki, soki tango nzambe koki moyen osala autrement ezalaka te, jusqu'à ce que akomaki convaincu sikoyo fala kutana na bandeko na ye basalaka ba répétition, parce que bien sûr eza banzembo bayemba, mais il fallait bazongela nanu ba répétition, ba préparer surtout ba concert na bango o basalaki depuis année passée. C'est ainsi que na ba répétition wana aleki bonzambe komi kokota na kati na ye, mbala moko makanisi komi ko changer. Tango makanisi komaki ko changer, ayaki ko se décider ko zongela nzambe ko pesa pe bomoi na ye epai ya nzambe. C'est ainsi que akendaki epai ya frère na biso Jonathan Gambela. Na bandi bato ebele bayebi le frère Jonathan Gambela oyo ayemba nzembo ya Sabaoth. Akendaki kuna frère wana nde akendaki ko baptiser ye na mai. Après baptême, ce frère Tilelo alandelaka vie na ye spirituelle. Et aussi, la servante de Dieu, sœur Nathalie Makoma, a komi pe kosambela na église moko, na église wana pe père spirituel na ye, pasteur na ye, a komi kolande la vie spirituelle na ye. Bino moko boyebi soki muto azalaki na makambo mokili, aye kozongela nzambe, ezalaka facile te muto wana atikalaka na kikati ya bonzambe. La plupart bapengwaka. Surtout ceux qui suivi spirituel ezate, surtout ceux qui batu bazolandela te bapasala nzambe ebela batu bapenga kwa. Alors, toyaki ko vanda la famille na moni moi quelques vidéos batu batindelinga, en tout cas batu à YouTube bobanga na bino te na kotie la bino ba vidéo wana comme d'habitude na TikTok moyen natia ezate. Alors, ba obazi barozala na besoin ko mona ba vidéo wana. Boko taka na YouTube, boko ma Etoiline Ines TV, kuna bomona miniature ya Nathalie Makoma. Sa mosusu tokomaka ba titre moko pona kwa tirer batu baya kotala, mais yo talaka miniature ya Nathalie okomona eza bongo émission autre sala tokotia ba makambo nyonso ya Nathalie. Nathalie salaki nini, alobaki nini? En tout cas, j'étais vraiment touchée. Eza eloko na koloba, nazalaki touché po na bandai ko s'attendre te que Nathalie akokoma ti na niveau wana, na bando s'attendre te. Boyebi tango ki bonzambe ekotaka na vie ya mutu, eza na ba comportement mosusu, mosusu muna kiyo moko omimonaka, mais tango Saint-Esprit ko touché omona mutu mosusu yango place avandi ye moko alobi non, je dois
kobéir ba makambo nzambe ezalaka toujours bongo. Nathalie Makoma en plein kilt bazo sambela abandi kopesa témoignage ya parcours na ye alobi lobi na suka na ndenge afukamaki. Nathalie Makoma akomi kosenga bolimbisi, asengaki ka bolimbisi na église te, bolimbisi na ye ezalaki na batu nyonso, donc bana nyonso a monde entier. Nathalie Makoma ayaki kosenga bolimbisi pona ndenge nyonso oyo abandeki kose comporter, pona kolata bino moko bomona kolata o Nathalie akomaki kolata, bomonaki coiffure na ye Nathalie azalaki nango. Je me rappelle même une fois Nathalie a postaki photo, c'était en 2022, a postaki photo na ye na ba coiffure na ye wana, et puis na ndenge alataki mutakalako la famille na monaki penza na ba commentaire ndenge batu basueta liwa na nzela ya Nathalie Makoma. La plupart a batu balobaki ke okufa ta kufa, okufa. En tout cas na ba série wana na bando yebisaka nzambe na lobi nzambe yokela mwana mwasi o mawa. Je me rappelle na sala kutu na émission Nathalie Makoma na chaîne na biso na loba na bandeko na lobi to sambela kapona Nathalie, to zalaka bato ko souhaiter liwa na yete. Ezalaka pasi ya mutu abandaki makambo ya nzambe directement a changer akomi na makambo ya mokili. Pe seulement nde bazongilaka lisusu nzambe. Ebele bakendaka libela. Ezalaka kutu bien soki mutu alongwe na makambo ya mokili aye pa ya nzambe. Exemple neti ya ba meje 30. Batu wana bazalaka na expérience ya makasi epi bakangamaka na nzambe makasi. Mais soki mutu deja ki bonzambe kandenge ezalaka bandeki deja kosambela diku mutu a changer akomi na makambo ya mokili. La famille ezalaka somo. Alors Nathalie Makoma eko senga bolimbisi na bandeko nyonso oyo abetisa libaku. Toyebi ke surtout sa façon de s'habiller na coiffure oyo atiaki ba papa ebele ba betama libaku. Na basi mosusu ba betama libaku, na bana na biso moko ba betama libaku. Kandenge Nathalie ayaki kosenga bolimbisi. Je sais il y a beaucoup de Congolais oyo basi ba tenir regard ya makasi envers Nathalie. Il y a de ces personnes au bazolo bateno eza lokuta apesi na yebo moina yepa ya nzambe te. Nathalie amonaki ka mbongo a concert yango wana amonaki ka mbongo ba biloko ya nzambe eza na mbongo ebele yango alingi azongela. La famille pona bandeko mosusu bino bofinga Nathalie na yebisa bino kaka Nathalie azana mobali deja ya mbongo na bandi ebela batu biso nyonso toyebi mobali na ye. Pona bao bayebi te Nathalie azana mobali oyo azana mbongo. Donc côté mbongo eza kutu eloko ya koya kotuna Nathalie Makoma te. Nathalie lelo aye kopesa bomoi na ye pa ya nzambe po tango nzambe koki. Ta ya nzambe ata soki okimi yango la famille. Soki ekoki ekoki. Moi je me rappelle eza na histoire ya mama moko. Mama wana abando kima. Azalaki na don ya prophétie ya miracle na kati na ye. Mais mama wana aboyaki pourquoi? Parce que abando sala na ye kindumba. Abando sepela na ye na msala kindumba abando sala. Siko amonaki na Saint-Esprit lisusu na ozala oblige kokata. Abando linga te. Nzamba ye kobeta ye maladi. Mama wana koti hôpital. Tango ye kokota hôpital la famille. Asalaki 5 mois. Amoni liwa. Aye kobima. Ka ndenge zalaka jour kobima ka boye azonga na ndako abeli liboma. Akei. Tango akendaki bisika moko batu bazate. Ezaka banzete na banzete. Ake kokutana na mutu liboma mususu kuna ya mobali. Ayoki Saint-Esprit elobi ngonga na yo ekoki. Kendo sala délivrance na mobali wana. Akomi komituna na kosala ndenge ni na yebi kosambela te. Saint-Esprit elobi na ye kende imposer maboko bando sambela na kotia yo maloba na munoko. Après kaka événement wana liboma mama wana esila, liboma papa wana esila, nzamba azongisa ye na ndako nde le même jour musale bandaki nzamba Enga
me, nazaki déclaré aveugle. I was declared a blind Na person. perdaki vision. I lost my Kaka boy vision. na lamuki obi na tongo na omona I susi. woke up one morning, I couldn't see anymore. Obi ndeza ozomona te komo niki na Do you know miso how no. it is? Ozwi You mai, can't see. opwaki mai, I started otala, washing my rien. face, Osali nani bo, rien. I Otis cleaned mikisa everything, miso, nothing. rien. I put eye drops, Mais nazwi nothing. panique. I was Mwana siko panicking. nazaki na kati ya momo ya mizika mukili. That time I was Parce que singing tante nanga komisenga worship, kaka ye wana. worthy music. Akomisaki nga. My aunt, Mwana ye akomisenga na Dutch Idol. Ba nouvelle star na mizika mukili. My Po aunt nazaki na put nga me na into idée a wana te ya competition okoma of singing. musicien mukili. because I did not have that attention to Mais si sing natali worthy awa music. église ebengani nga. But when I see this church kicked Ah me ba out, chrétien bazofinga nga. Christians were insulting me. Elo nini etikali bayambaki nga. What's left for me to attract Muzika me? mukili. It was just C'est worldly là que bomona music. nga na kote na muzika That's how mukili. you guys C'est là saw que me bomona nga na started koma singing kwa mama worldly liboma music. mai de That's how I ber ba mai became de like ber a na crazy lela ki person. na nenga liboma obana babana They ko loved finga my ngo style, they me na were bana ko lata insulting muka it, but I was still wearing na it ko parce que na ki na kanda because I was angry. pour na ngai zakiri ko etumba contre ba chrétien contre Yesu For me, it contre was nza a battle na inaki mutu towards nyonso to God and all the Christian. I na ki hated na revolte everybody. elo ezanga ekana zwa munduki na boma batu The nyonso to only thing that batu was tuna missing is mokili for me basila to etikala kill ka ngai everybody. I wanted to be the only person ba on earth. piercing na banoche ezaki nyonso mpo na kanda The surtout piercing ezaki na was all katikati ya just zolo angry. wana mpe ezaki ya méchant mpenza I did all those piercing because I was angry. me miso ntango ekufi nga But when my eyesight, I lost my na eyesight. ye siko juste I became focused. nakomi siko kofanda na la solitude I started sitting by myself. enga ntango miso nanga ekufi nakomi siko When my koloba ke o eyesight nzambe was abeti ngai lost, te boye I'm like, is God hitting me? ndere nzambe abeti ngai I think God just hit me. baconcert nakomi obeta bakomi obwakisa nga All these concerts, nobody's oh focusing non on me moni yo anymore. ozomona mpenza te oza aveugle eza riske mpo na biso It's a risk toza for na us. sire te ekoma tofuta We're not mbongo ebele assured. sawi tokoki ozwa yo te Sorry, we can't let you perform. baconcert ekomi odimne I did not have any concerts mbongo anymore, ekomi okota na likukuma which means less money. nake pa docteur batali miso I went to nanga the doctor, they checked my eyesight. babi naza keratones keratones eza miso edeformaka I had a problem with my ezwi eye. forme lokola maki My eyes was ecorne deformed, and oyo it made esalaka the shape of an tomona egg. ekoma okoma moke ntango ezokoma moke vision mpe ezokoma moke And my nga sikoyo ekoma ye moke My e vision was- bakisa susu cataracte donc I had cataract. et babenga oni degré nanga ezalaki 0,03 My eyesight was zero. siko mpo bachange nga corne mpo kam corne ebebaki fo moto I akufa had cataract. alors baopere nga ti surgery. juske neti naza lelo awa Until I am 20 today, opération I oyo had bachange 20 nga na miso surgery just for my miso eyes. ebongaka te My eyes are still not miso good. ebongi 3 mois namoni ale It was fixed after 3 quatrième mois months. And then the 4th month, naomona lisusu te I nazongi couldn't see lisusu anymore. It kabo was back again. Kabo. It was back again. après siko nakomi koyoka siko voi I started hearing a voice. zongelanga Come back to me. my sheep knows my voice na lingala eza ndeno mes brebis connaît hein? autant en français bon boyebi lelo na oloba no ke know what I'm trying to say? bameme That the bayebi sheep, voi nanga sheep knows my Mukolo- God says mukolo that meme. sheep knows my voice. nazoyoka ngo my sheep knows my voice bameme nanga bayebi voi My nanga sheep knows my bameme nanga bayebi voice. voi My nanga sheep knows my bameme nanga bayebi voice. voi My nanga sheep knows yango my kaka voice. nazoyoka kaka That's the only voice I kept hearing. après ti moko mosusu nalalaki I was sleeping. naloti siko ndoto I was dreaming. yesu siko akomolobanga It was God speaking to me. il est temps ozonga It's time for you to come ma back, fille my daughter. moma nyonso to yoleki All this time you have spent, ezalaki ifalaki oleka wana you needed to go through parce it. que eza na bamilimo oyo ebele bazopase jusqu'à présent That goes basituation through it all wana today, those situations. peuple na ngai babungi nzela My people have lost their baoyo way. bayebaki ngai bayebi lisusu te ndenge ya koretrouve ngai bazoyeba lisusu te ndenge nini bakóma epai na nga bazoyeba lisusu ndenge nini basekonekte na ngai te baoyo mpe bayebi nzambe te And to the one who don't baza know God desi is, parce que comportement ya bachrétien eza nazosepela nango te
nalingi ozonga ntango na ye koki sikoyo nazoyoka ngonga ebeta I can't repeat the alarm sound. ali na nsima ya bwana Behind that voice, nayoki baange bazoyemba I heard angels singing. nazalaki tellement teti I was wana siko very boimagine traumatized. depuis 2005 Now imagine since Et na 2005, 2025 na and yo then zo vision. 2025, that's when I got my vision back. sikoyo na mizika mokili nabandaki kobeta nanga baconcert na I se was singing bahippodrome worldly bastade music. kimia ezalaki te It was not quiet when I Mutakosa had a bino te. concert. kimia ezalaki te I did not have nasimbaki mbongo oyo moto nyonso akokaki kosimba had me all the kimia ezalaki te money, ozongi but I na had ndako no peace. omwaka eloko mo ezozanga I went back home and I feel like osentir something ke was lacking. eloko oyo ozotravaille dur feel like you're mbongo yango working ozozwa hard. The ezosila money mpe ka na you're seconde getting ifo is ke just ezosala finishing in mbongo esili seconds. oki You're ezosala working and it's mbongo esili donc ezocercle kaka ozotourne kept going in ozotourne circle. eza mpe na Going bato in oyo circle. misusu basalaka kaka asalaka always kaka works. babiyaka église ono mpo nasala dimanche mpo nazonga gagné double ifo kaka nasala me mbongo yango mpe esilaka négative na compte makambo nyonso to baniongo etondi problème esilaka te kimia eza te There's no peace. me voana ntango nayokaki But when that I heard that voice voice, na namona kimia wana te na I have vie never experienced that kimia wana calmness in my eza life. incomparable ata diama bapesinga lelo naboyi nalingi ka kimia wana kimia wana eleki bakima nyonso kimia wana eleki bakimia nyonso nasantaki nakomi na lola nalingi kokokende te nalingi kotikala na bi I want to stay nalingi natikala nalingi natikala I want to stay nape nafukami na lobi I'm sorry I'm sorry. I'm sorry na mabe nyonso tunga nasalaki mabe nafingaki nainaki natikaki yo nalingaki mokili natikaki koyembela nzambe à partir d'aujourd'hui limbisa ngai when then God told me après yesu alobi repent 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 nabi I repent Jesus I repent I repent namipesi mobime epai na yo à partir d'aujourd'hui namipesi ata mokolo moko te nakozongoka na mokili ata mokolo moko te ata bapesi nga diama na prefere nakufa pauvre me nakombola yesu nazali plus riche I am rich. nasengi bino pardon I hear I'm asking for forgiveness. na bino nyonso All of you, na oyo nga nasalaki for everything that I ntango did. napengwaki nayebi ke mingi mitema When na I bango ezalaki sinned, brise I knew a lot of mingi people were mitema na heartbroken. bino A lot ezalaki na of you mabaku were bomitunaki going into hardships. mpo na nini You're asking akomi boye yourself, mpo na why did nini she choose to nasengi this bino person? pardon na I'm nkombo na asking for yesu forgiveness in the name of Jesus. bolimbisa ngai Forgive me. parceke eza satan Because it takotaki was na kati na Satan who ngai went into ma ezalaki me. mpe ngai moko mpe But it wio was na ngai also moko me mpe as well. I'm sorry parce que nalingi ke makambo na ngai ke Because I liboso want everything for me to go nalingi forward. nzambe apambola I want ngai God to bless. enga For me, nazalaki déclaré aveugle I was declared a blind person. naperdaki vision na I lost my kaka boye vision. nalamuki oyebi na ntongo naomona I susu woke up one morning, I couldn't see anymore. oyebi nde eza ozomona te komo oniki na Do you know miso how no it is? ozwi You mai can't see. obwaki I mai started otala washing my rien face. osali nani boye rien I cleaned otikisa everything, miso nothing. rien I put eye drops, me nazwi nothing. panique I was mpona sikoyo panicking. nazalaki na kati ya momo ya mizika mokili That time I was parce que singing tante nanga komisenga kaka ye wana worthy music. akomisaki nga My aunt, mwana ye akomisaki nga na dutch idol banouvelle star na mizika mokili My mpo aunt nazalaki na nga na put me into ide a wana te ya competition kokoma of singing. musicien mokili because I did not have that attention to mais so sing natali worthy awa music. église ebengani nga But when I see this church kicked awa me out, bakretien bazofinga nga Christians were insulting me. eloo nini etikali bayambaki nga What's left for me to attract Muzika me? mokili. It was just c'est worthy là que bomona music. nga na kote na mizika That's how you mokili guys c'est là saw que me bomona nga na started komela kwa singing mama worthy liboma music. mai de That's how I ber bamai became de like ber a crazy nalelaki yango na person. ndenge ya liboma babandaki They kofinga loved my yango style. They me were nabandaki kolata insulting yango it, but I was still wearing na it nko parce que naki na kanda because I was angry. mpo na ngai ezalaki lokola etumba contre bachrétien contre yesu For me, it contre was nzambe about nayinaki motu towards nyonso to God and all the Christians. I naki hated na révolte everybody. elo eza ngai ka nazwa munduki naboma bato nyonso The to only thing that bato was tuna missing is mokili for me basila to kill etikaka ngai everybody. I wanted to be the only person on earth. bapiercing na bano te ezalaki nyonso mpo na kanda The surtout piercing ezalaki na was katikati ya always zolo wana angry. mpe ezalaki ya méchant mpenza I did all those piercing because I was angry. me miso ntango ekufi nga But when my eyesight, I lost my na eyesight. yesu ko juste
I became focused. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh, biashara, aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande tobetaka lisolo, awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka, kande boyebi, benga Gersh, biashara, bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta, kande bomona awa Gersh biashara. Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Nathalie Makoma, la famille, dossier paix affaires, la servante de Dieu, maman Nathalie Makoma, sœur Nathalie Makoma, batmosusu babenga kaye bongo. Nathalie Makoma bandeko, lelo toye lisusu na ba dossier, toye lisusu na makambo. Kande boye bibiso, surtout ngai na yaka toujours na makambo. Bato ebele balobaka mama Etoiline lobaka mwambangu, oh ozo loba ebele, c'est ma nature, c'est ma façon aussi, s'il vous plaît. Bondi mangaka boye, hein, yako swana awe ezate pe yako beba na ezate, voilà. Na elelo na dossier Nathalie Makoma. Nathalie Makoma toyebi biye biso nyonso, bandai oyembela nzambe depuis kala, ayembela nzambe penza makasi, mais kande na yebisaki bino na vidéo moko na salaki l'autre fois, na yebisaki bino que selon interview à Nathalie Makoma alobaki ke na batan wana pe na ba série wana abando yemba na yeka katika na yemba, abando yembela na yete ke non na yembela penza nzambe, donc ba objectif na ya makasi ezalaki te ke non azo yembela nzambe, ezalaki kaka naza na mungongo bien na yemba. Yango tango amonaki pe ba opportunité mosusu yaki na vie na ye, en tout cas ayaki kokende na ba opportunité wana na facilité nyonso. Pourquoi? Parce que ayebaki te nini azo sala na vie. Alors tango kaka bandeko na ye bayaki ko organiser makambo ya basala concert pona ko célébrer 20 ans existence, surtout ya carrière na bango ya groupe Makoma. Na ebandeli, selon elle, alobaki que azalaki vraiment na katite, alingaki na yete, pona nini akomaki déjà kosala na makambo mokili, akomaki na ko savourer makambo mokili. Mais kandenge boyebi, soki ngonga nzambe koki, soki tango nzambe koki, moyen osala autrement, ezalaka te. Jusqu'à ce que akomaki convaincu sikoyo. Fala kutana na bandeko na ye basalaka ba répétition parce que bien sûr eza banzembo bayemba, mais il fallait bazongela nanu ba répétition, ba préparer surtout ba concert na bango o basalaki depuis année passée. C'est ainsi que na ba répétition wana aleki bonzambe komi kokota na kati na ye, mbala moko makanisi komi ko changer. Tango makanisi komaki ko changer, ayaki ko se décider ko zongela nzambe ko pesa pe bomoi na ye epai ya nzambe. C'est ainsi que akendaki epai ya frère na biso Jonathan Gambela. Na bandi bato ebele bayebi le frère Jonathan Gambela oyo ayemba nzembo ya Sabaoth. Akendaki kuna frère wana nde akendaki ko baptiser ye na mai. Après baptême, ce frère ti lelo
alandelaka vie na ye spirituelle. Et aussi, la servante de Dieu, sœur Nathalie Makoma, akomi pe kosambela na église moko, na église wana pe père spirituel na ye, pasteur na ye, akomi kolande la vie spirituelle na ye. Bino moko boyebi soki mutu azalaki na makambo ya mokili, aye kozongela nzambe, ezalaka facile te mutu wana atikalaka na kikati ya bonzambe. La plupart bapengwaka. Surtout ceux qui suivi spirituel ezate, surtout ceux qui batu bazolandela te, bapasala nzambe, ebele batu bapenga kwa. Alors, toyaki kovanda la famille, na moni moi quelques vidéos, batu batindelinga, en tout cas batu à YouTube, bobanga na bino te, na kotie la bino ba vidéo wana, comme d'habitude, na TikTok moyen natia ezate. Alors, ba obazi bakozala na besoin komona ba vidéo wana, boko taka na YouTube, boko ma étoile Nines TV, kuna bomona miniature ya Nathalie Makoma. Sa mosusu tokomaka ba titre moko pona kwa tirer batu baya kotala, mais yo talaka miniature ya Nathalie okomona eza bongo émission autre sala tokotia ba makambo nyonso ya Nathalie. Nathalie asalaki nini, alobaki nini? En tout cas, j'étais vraiment touchée. Eza eloko na koloba, nazalaki touché po na bandai ko s'attendre te que Nathalie akokoma ti na niveau wana, na bando s'attendre te. Boyebi tango kibonzambe ekotaka na via mutu eza na ba comportement mosusu mosusu munaki yo moko omimonaka, mais tango Saint-Esprit akotouché omona mutu mosusu yango place avandi ye moko alobi non, je dois obéir ba makambo ya nzambe, ezalaka toujours bongo. Nathalie Makoma en plein kilt, bazo sambela, abandi kopesa témoignage ya parcours na ye, alobi lobi na suka na ndenge afukamaki. Nathalie Makoma akomi kosenga bolimbisi, asengaki ka bolimbisi na église te, bolimbisi na ye ezalaki na batu nyonso, donc bana nyonso a monde entier. Nathalie Makoma ayaki kosenga bolimbisi pona ndenge nyonso oya bande ko se comporter, pona kolata bino moko bomona kolata o Nathalie akomaki kolata, bomona ki coiffure na ye Nathalie azalaki nango. Je me rappelle même une fois Nathalie a postaki photo, c'était en 2022. A postaki photo na ye na ba coiffure na ye wana, et puis na ndenge alataki mutakala ko la famille. Na mona ki penza na ba commentaire ndenge batu ba souhaita liwa na nzela ya Nathalie Makoma. La plupart a batu balobaki ke okufa ta kufa, okufa. En tout cas na ba série wana na bando yebisaka nzambe na lobi nzambe yokela mwana mwasi o mawa. Je me rappelle na sala kutu na émission Nathalie Makoma na chaîne na biso, na loba na bandeko na lobi to sambelaka pona Nathalie, to zalaka bato ko souhaiter liwa na yete. Ezalaka pasi ya mutu abandaki makambo ya nzambe directement a changer akomi na makambo ya mokili. Pe seulement nde bazongilaka lisusu nzambe. Ebele bakendaka libela. Ezalaka kutu bien soki mutu alongwe na makambo ya mokili aye pa ya nzambe. Exemple neti ya ba G30. Batu wana bazalaka na expérience ya makasi epi bakangamaka na nzambe makasi. Mais soki mutu deja ki bonzambe kandenge ezalaka bandeki deja kosambela diku mutu a changer akomi na makambo ya mokili. La famille ezalaka somo. Alors Nathalie Makoma eko senga bolimbisi na bandeko nyonso oyo abetisa libaku. Toyebi ke surtout sa façon de s'habiller. Na coiffure oyo atiaki, ba papa ebele ba betama libaku. Na basi mosusu ba betama libaku. Na bana na biso moko ba betama libaku. Kandenge Nathalie ayaki kosenga bolimbisi. Je sais il y a beaucoup de Congolais oyo basi ba tenir rigueur ya makasi envers Nathalie. Il y a de ces personnes au bazolo bateno eza lokuta apesi na yebo mwina yepa ya nzambe te. Nathalie amonaki ka mbongo a concert yango wana, amonaki ka mbongo babiloko ya nzambe eza na mbongo ebele yango alingi azongela. La famille pona bandeko mosusu bino bofinga Nathalie na yebisa bino kaka
Nathalie azana mobali deja ya mbongo. Na bandi ebela batu biso nyonso toyebi mobali na ye. Pona bao bayebi te, Nathalie azana mobali oyo azana mbongo. Donc côté mbongo eza kuto eloko ya koya kotuna Nathalie makoma te. Nathalie lelo aye kopesa bomoi na ye pa ya Nzambe po tango Nzambe koki. Ta ya Nzambe ata soki okimi yango la famille. Soki ekoki ekoki. Moi je me rappelle eza na histoire ya mama moko. Mama wana abando kima. Azalaki na don ya prophétie ya miracle na kati na ye. Mais mama wana aboyaki pourquoi? Parce que abando sala na ye kindumba. Abando sepela na ye na msala kindumba abando sala. Siko amonaki na Saint-Esprit lisusu na ozala oblige kokata. Abando linga te. Nzamba ye ko beta ye maladi. Mama wana koti hôpital. Tango aye ko kota hôpital la famille. Asalaki 5 mois. Amoni liwa. Aye ko bima. Ka ndenge ezalaka jour akobima ka boye azonga na ndako abeli liboma. Akei. Tango akendaki bisika moko batu bazate. Ezaka banzete na banzete. Ake kokutana na mutu liboma mususu kuna ya mobali. Ayoki Saint-Esprit elobi ngonga na yo ekoki. Kendo sala délivrance na mobali wana. Akomi komituna na kosala ndenge ni na yebi kosambela te. Saint-Esprit elobi na ye kende imposer maboko bando sambela na kotia yo maloba na munoko. Après kaka événement wana, liboma mama wana esila, liboma papa wana esila, Nzamba azongisa ye na ndako nde le même jour. Musale bandaki Nzamba yasika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité hein kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omatina mutuka oyo yo moko osepeli soki omatina mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko